Vraiment, Ezali Essengo. Ezali Essengo. C'est la première fois dans l'histoire du Congo. Boka ke, na boka na biso, Banque mondiale est effacée dette. Parce que va constater que Moussala ou Joseph Kabila sali na Congo. Asali yango penza mbongo ebimi pe mbongo ekufi na kati ya Moussala na. Ya mona Banque mondiale atali boya le terrain. Biso ndoko tika kaka mona mobali ya batu basa ka Moussala na banyongo makasi boye banyongo pe yete mtatika. Banyongo nde batu deuxième république batika la ebele bele. Jeune garçon mona ba pasi ya boye. Nzamba lobi mbala moko atindi moto na pas. Na ba konzi Banque mondiale. Mokonzi ya Banque mondiale avandi kaka bumbala moko eloko ya Nzambe kitele pas. Te toko tungisa mona mobali yo te. Mona mobali yo banyongo pe ya Congo. Ezalaki nango ya yete. Ezali banyongo moko oyo ke bato deuxième république bakota bayiba peuple. Pourquoi ya kofuta ba masuwa na nyosu? Tala na ba pasi yo ezali na yango. Azali ko bunda tala ba misala sali. Bato Banque mondiale balobi amunu ko ba bomi ndongo. Bani ko ba molingo. Tozala na esengo. Oyebi kendenge ba effacer dette oyo. Et pensi sikoyo mboka na biso privilège. Pour être deux occasions à kotonga mboka. Oyebi ke ndenge tozalaki wana malgré misala salem na Congo. À un moment donné, tant que le président Joseph Kabila parce que combien de millions de pour la salle salami moi tout n'a pas la deuxième république on croit que il y a qui m'a politicien mingi ba qui m'a opposant parce que la mingi na vérité de la bango kaka lokuta moi tout n'a pas misala salami wana ceux qui combien pour faire sabino yana tozali ko tsano bandeko boya to sangana to tonga Congo Tonga Congo, bisomo na ko mona siko bandeko to mata to kita. Na liboso na la biso na vandi boy. Na za kotala na lobi bon, Congo so ezali ko kufa. Ezali ba politicien, to bandeko ba politicien. Mais siko yo na ko mona ke Congo so ki ezali ko kufa pe, to ko na ko mona ke ba Congolais bango moko ba lingi Congo te. Ba Congolais bango moko ba lingi Congo te. Na ko mona yango. Donc, musala kitoko za musala manamboka bu. Mboka ngani ko jouer longi asika. Moi bisa biso. Depuis Tana Congo, banana biso bakoli, bamsukuri banana biso baroza na bakota babumbuna, et c'est pour les alagate. Banana ba dit lien avec mais tara depuis Joseph Kabila ko sala 5 chantiers. Balobi banana biso ngomwa atikinda kwa yé na ikaka na 5 chantiers wana avant dina ikaka tala ka minda wana. Donc comme il ko moni extra. Bon moni bakabo batadere me big balukela biso. Mona wiki mbanteke musika. Aye na ikaka na 5 chantiers wana, et ça côté il y a dani ya près du peuple. Tellement minda ndenge ça qui pelele. Bana bakomi mona ke wana ezana ki maison blanche bala la kana bangona ba fami bakomi ko ya lukarango to mona ki ya mona bilili wana nyeso tu ba malédiction oyo deuxième république tikela ka biso lelo Joseph Kabila komi ko sala malembe bandeko ata balobi to zami tema mabe il faut to ndima ngai mutu nyeso tu lelo oya ko telema pa ba kewa zo sala manche na Congo na ko ba ete mutu na aza ignorant ay bielo ba zo sala te aza ignorant bandeko ba bolingo Bota ba Congolais ya ko pemsa bino ki ba Congolais ba mitema mabe na moment ya deuxième république nani atika mu continue atika la kata ko bete la bilo lisolo ya Lumumba et ça va na ba classe ba chata histoire moko boy ozo ba lisolo ya Lumumba na ta deuxième république nani atika la bango nyoso wana ezalaki ba kundaki yango na ta deuxième république nani yango atika la lisolo ya président Kasavubu et ça va na ba classe biso ndeko to poli to bana ko la makambo ba Kasavubu wana na papa na biso mais bango moko ba ta deuxième république Bazaki ko linga ko tuté biso to yeba ba histoire wana nyosu ba kundaka yango et lelo Joseph Kabila bandi ko sala tellement bata deuxième république malin na mon konzina bango oya kima mu yibi yi apia Congo lelo nde akomi ko lakisa na batu te non bango bazali sima ya Lumumba et bango bazali sima ya Kasavubu bakomi ko tanga tala ngai soki nazalaki mwana ya Kasavubu ou bien soki nazalaki mwana ya Lumumba soki na moni eta bato ya Paris kona lelo bazotanga kombo ya Lumumba bo na ligaki na sala discours moko pe na leketa na ba plateau ya ba RFI wana na lobeli bango les 4 vérités po wana ezali ti bazo ko finga molimo ya Lumumba bazali ko finga molimo ya Kasavubu to sala ka bambule bele 32 ans motambola na Congo mobimba esikani mosile ko mona monument ya pamba ezala ya Lumumba ezala ya Kasavubu pona kola kisabino ke esikani ni motema mabe oyo bato ya deuxième république bazalaki na yango lelo ngwanda le terminator azotalisa bino ke azotanga pe kombo ya Lumumba okomona na ba page na ye ya ba pareko atie pe ba photo ya Lumumba yengwanda yembaki Lumumba liboso yengwanda yembaki Kasavubu liboso yena ndeko na ye abandaki kutu kolinga mutu na Congo atanga kaka histoire ya ndeko na ye Mobutu ke bakende kotanga histoire ya Lumumba
yango na bino pe bandeko ya Lumumba ezala te bana ya Lumumba bozalaka pe bato moko oke ntango babiloko ya boboza komona boyebaka ke eza neti bazali kofinga papa na bino parce que papa aboti ngai mutu areconnaître ete pendant longtemps mutu wana lelo azwi problème akomi kotanga nkombo ya papa na ngai me nakondima ye te bato ya pareko tellement baza malin bakimi ana poto leader na bango ngwana le terminator atali alobi ana poto a stratégie nini akoko kosala ale ainculqué na bato nyonso ya bana na ye ya bakuluna wana nkombo ya papa Kimbangu Simon Kimbangu po ete babanda kotanga nkombo ya papa Simon Kimbangu po akanisaki ke soki asali bongo nde akozwa popularité wana poto po ete bato wana nyonso baya nsima apareko. Hypocrisie tala bandeko oyo ezala bana ya papa Kasavubu ya président Kasavubu ezala bandeko ya président Kasavubu soki bozali koyoka lelo mutu ya deuxième république azali kotombola ngongo mpona kosite nkombo ya président Kasavubu lelo wana ezali insulte parce que bango pendant 32 ans bakundaka nkombo ya papa na bino ya président Kasavubu balingaka kutu te mutu atombola ngongo mpona nkombo wana boyebi ke bino bozalaka na exil Mobutu atikalaka ntango osala appel na bino te bosouffrir bokanisaka bosouffrir ndenge moko mpe na bana ya Lumumba bosouffrir e lelo olie bopesa merci na gouvernement oyo baza kotalisa bino bamakambo bozoyela biso batheorie ezali mawa biloko boza kosala nzambe akobanda kaka kotia pasi kati na bino soki ozali koyeba te parce que nzambe nde atie loboko na ye pa Joseph Kabila eloko bato mingi baza kobosana bokonzi ya Joseph Kabila ezali ya nzambe tala ntango tozoloba bamisusu na 6 place bazali bazondima te bamisusu place bazali na banzi mabumu esali diare bamisusu baza kondima te mais tozali koyebisa bino bokonzi ya Joseph Kabila ezali ya nzambe tozongeli lisusu bokonzi ya Joseph Kabila na Congo ezali ya nzambe alors yo moto olobi ete ozali leader yo moto olobi ete ozali opposant alors kende kotia busapi po ete nzambe alobi baoyo ya ngai nayebi ndenge nini na protegeaka bango mais yo sikoyo soko ndimi te oyo tolobi kende kotia musapi kende kotia musapi ngana koloba te tokoloba lisusu te yo moko kende kaka komeka okomona ndenge nzambe ko akobwakela o mwasi oyebi ke asidi ya soko tia loboko na asidi ya mokili okokozika ata mosusu ya loboko mais nzambe soko abwakela o asidi oyo ye moko asali oyebi ndenge kosala o musapi wana donc yango wana toza koyebisa bino ete boya oyo ekomi ntango tosangana totonga mboka bandeko nayebi toza koyeba na biso toyebi susi ya poto ndenge yali bamisusu nanu bazwi mikanda te bon baza koespere ke ntango mosusu na nzela ya bamarshe banini bamisusu basalaka komona asali marshe boye bakangi ye mwa foto azokotisa bapreuve mpo ete na tribunal mokolo bakobenga ye pesa mwa dossier na ye poa toza koyeba me bandeko tozoyebisa bino oyo eza nango su mindele mpe basi batimbi makambo oyo ya kosalaka bamarshe banini mpona oyo basima ya parti politique bato ya ngunda mpe basi batimbi na bango bamindele yango mpe basi batimbeli bayebi baraison nini tolukaka bango eloko bato mingi babosanaka mpo toyebisa bino ke peuple congolais aza ignorant yango nalobi ete eza na bato mosusu ntango toyoloba bato mingi baokanisa te toyoloba kaka pota mosusu ubie tofinga bato ubie non mais toyebisa bino eloko moko peuple congolais mabe na ye parce que ntango peuple congolais atiaka makolo na poto susi na ye kaka nakomi mikili kuna na Kinshasa bato bayebi ke nala na mikili donc asuki kaka wana okomona le abandi baloyenge kokanga bafoto kotinda bakini mpona kolakisa na kini mpona kolakisa bato ki akomi mikili oui okomi mikili mais okomona mutu asali 20 ans na France na 20 ans wana mutu asali na France